bon appétit, na balandinyo soya Châtelet la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne nanga, chaîne ayo chaîne na bango baninga nganga pe na lela bino ya des gars na sala bino musala ka ndeng bolobaka, na sala bino musala to yo kananga na bino, soki nga sala bino musala kitoko bino boko s'abonner massivement et puis boko tiela nga ba j'aime massivement ba commentaire ya kitoko. De chaîne na solo ba abonner se ba komi abonner na rouge soko s'abonner aux âmes bimba stoki pe moni ba komi na rouge abonner au s'abonner mon bimba. Merci à mon caméraman David Menga Azan, c'est ma caméra, mon petit frère propre. Alors ça me sala toujours kitoko. Merci à ma coordonnatrice non single la motema qui joue Maya Namelin, maman na Amy et Winner. Merci encore à toi Ndé Maï de l'Africain Libre, mon papouche, mon partenaire office depuis Conventry, babi motema Sandra Bikoté, le babi ba félicitations à Bino pour na diplôme ya mwana balobi étape ya université pe ekoti. Félicitations à Bino en tout cas Ndé balobara Bino mon bolobara bana bakoko ingeta mantondo mingi. Merci aussi à Yemoko monsieur 001 Adolphe Mbodo balobi l'esprit supérieur na bango baboya bango banani ndima pete bango banam tout ça awa tu ko surprendre artiste na biso oyo toko betane masolo boyebiye batebele bayebiye batebele pe ba redécouvrir Rwandaka oyo akoti masolo yango akota masolo yango mais sikoyo balobi aloba loba trop siko maramezo salama to e ato surprendre ye azo préparer ba clip na ye. Il y a chanson na eto beta masona ye mon caméraman nanga okoti langa Rwandaka il est où à kota tu me campe ko beta masolo na ye tu me campe sur Rwandaka kitoko Châtelet la Star ah Denis santé on dit mete no ya la limite boni poser tranquille yo ebika muto salaire ay bana qui mia nyama donc yandenga makete mutazo salaire ay bana muto to salaire ay bana kati ndeti yo pe boulot na c'est moi kota suka pe j'ai au lieu d'être ezaka bomote muto ki yo bika muto ya muto dans langage na la zimikolo ya donc mutazo salaire ay bana na ekaka donc oye ba na nini na ba fonctionnement na e façon de vivre na moi ke muto yo donc nzamba zo pambola to zanga ta moi 100 francs ata banda tongo ali to moi ti ata minute ata ma lobo na paini donc nzambe asagit ça na contrôle en son nzamba on peut soka te lo mo pour la saka grandeur na quoi voilà. Il se peut te surprendre yo groupe à Châtelet la Star TV une équipe non mo te surprendre na yokaki ki baninga mususu de ba yaki awa ozo préparer ba clip enfin enfin ah nzambe enfin donc nzambe ki o Rwandaka eza mamba lokuta kokokate akosala boete enfin on appelle ça Nambotu, les maîtres de la musique africaine, Monsieur Kyrios Kujarati, de trop. Donc, Maestro Fabro, on appelle ça Mbotu trop. Donc, pour la question, tout enfin. Donc, Nzamba d'agiste. Donc, Nzamba d'agiste. On a préparé un clip, donc, danse à Bazoke Zoya. La danse la plus facile, ça se passe en manchant. Hein? Bana Poto. Banangola, Banakisasa, partout dans le monde, artiste Nabino Yo Rwandaka, animateur Nabino, appelez-moi Paracommando. Aïe! Donc, clip Yango Zoya, tu vas tourner, lundi, tu mardi, tu vas tourner déjà, pour te chercher le rentrée, pour plus 8 ans, plus 8 ans fort. Donc, enfin, Zamba Sali Grâce. Zamba Sali Grâce, enfin, pour la Nini, 8 ans, parce que tu es qui déjà au 2019. Ok, na fin déjà 2019 parce que tu as dans juillet tu comme août et où melibo pour nani pourquoi 18 ans ah mais bikara donc au moniki ngana za idéologie vient na kabosi bulembi nazo pela sa mombonda donc wana père na ya bulembi na pesi mbote trop père wa forma ngai donc nazo pela système sa mombonda donc nazanga moko batutu bakima ngai bazoko na ngate ndotso lobaka ke Rwandaka boy batutu bakima ngai donc voilà quoi, donc Nzamba Sali Grâce a aidé nga moi muke clip studio vidé na minute sous Nzambe a aidé nga sumuki donc nazo tourner clip donc question on répondre oumeli parce que financièrement ate ba producteur basate non ça on a ba propre frais na ngai so na bengi code mboka te na bengi Jean-Jacques qui paté vendre nini fallait séance a aidé donc nazo pelanga mo sa mombonda mais Nzamba Sali Grâce na yoki obeti bilora hai ya président Fabregas il est pas azo makala te yo bioza yo moro bon so dans zo ba déjà donc c'est pas allé ouais mon idée ça n'a bien fait n'est jamais perdu na pesi merci na Maestro Fabro donc clip oti na osala ngoza grâce na e donc ba surprise est belé donc
merci mana maestro Fabre alingi kuma muna lobango te alingi kuna lobate bato baza surpris mais aïe tu connais habité Rwandaka ozana na Villa Nova ozana Villa Nova to azo soutenir yo oh boss azana Villa Nova hein asuna light music des mouvements asasuna maison de production na e label na e wanted ce qu'on a na ni na orchestre ni na label azo edengaka étant que frère na e alika mona ngai de loin nazo propulser kitoko mamutu za bien donc merci na maestro Fabre aïssa nguna loba makambo te mais le roi Chati la star de la lobby merci na maestro Fabregas le maître de la musique africaine ba surprise des ali aïe mais biloko misusu pe soko eumeli seke ezolamba mabien te bazolukela ngo basosa kotia bamai na bamungwa siko oya yo bafani o bazela yo bayoka yo pa kabose bulembi koumeli oyo bazelani bazelaka la danse la plus facile danse à bazoka zoya bapesanga chance nde bapesaka bato tout chance naza mwana na botami nazala nanga mena kosala planète sanga mona neti nouveau né donc bapesanga chance bafonelanga maboko bayambanga nde bayambaka bato nyonso ngana cheka plan na terrain ba juger la danse la plus facile ça se passe à Manchon hein oya le bazoka te kopusana pembe na chéri te oya le shingome te kozala presa kosolola na bato te zwa somba bazoka yango la danse la plus facile ça se passe à Manchon. Vous comprenez? Il y a un bon dans sa bazooka, donc Zoya, donc dans sa bazooka. Ça, ils sont ma belle, non, il y a ma tête. Mais c'est dans un mode depuis States. Vous avez dans sa bazooka? Dans sa bazooka. Mais bon, dans sa bazooka, tu as dans sa bazooka, tu as sous un hello mot brickmaker, il y a un petit non, ça plein, ça a 3 minutes. En tout cas, merci pour l'ensemble. Balobaki enfin donc clip yango yo donc écoute on a préparé ba clip donc clip yango yo donc bozo clip na bino na ndenga mabete bo pesa nga chance bo pousse na moi mukie pe donc ngapena vanda quoi mais mikolo pe na to boka la fe na lo fombo plan mo ebimi mikolo yo donc ba yo ka Rwanda ka vana bazoke ya génique à présent le fombo ebimi Rwanda kam ta boka to boka na masala nga Golbert on a sa père tanga benga biso to yemba mo to boka volcan donc j'espère azo bana derrière matraquage nango merci na président Rachidi Koupa bon séjour na ça président Rachidi Koupa za derrière mabele donc voilà yango wana quoi voilà. D'accord, merci beaucoup. Tu as vraiment temps ébélé parce que tu as eu pour tout le monde musala te surprendre malgré te surprendre tu benga kiote mais moi quelques salutations na batu ba Rolanda yo et puis moi ba remerciement. On a moni aux émissions derrière mobimba il faut tout ça l'émission de kuna to zobina on a moni la stratégie émission toni. Stratégie émission. On va image. Eh, aux émissions tu as mukie makasi. Na arrêté makasi donc merci na Christian Décor papa S papa solution merci na honorable étudiant Picho Boussol merci na ya Doudou Bessa merci na Vienanga Yves Mboyoulou secrétaire de l'orchestre toujours aux côtés du maître merci vraiment merci héritier Sinamo FBI Yemta Kumba Mokonzi donc merci à toi Gina PMF, nous avons idéologie des Otambola. Donc on a remercié Willy Moucheni, le véritable code. On a remercié Mbetembutros, GG Kalonda drapeau blanc, Mbetemboutos, Mbutamania, Vienanga Mbutamania, Mandela Mukonda na Luanda, Dona Monica na Luanda, merci. Vienanga Judoka Luyalu, merci na Nati Lokole, na ba soutien, merci na Yves Abdallah, ba salandet mais ba surprise Ali. Yves Abdallah toujours anonyme dans l'ombre. Merci Yves Abdallah. On a conseil. Ouais, numéro contact. Facilité ba clip ezali. Ba clip c'est un soutien te. Clip on ba orosa clip Mexico et beta na TV te. Il est kana radio. Il faut promotion nango. Ouais, ba promotion nango donc marambo facilité plus 243 81 89 72 958. Plus 243 89 72 958. Merci Nayo Chati la star. Merci Toko Takuna. Vraiment Lelo. Ouais, merci à toi. Merci à Maestro Fabregas, le maître de la musique africaine. Monsieur Kyrios Kujarati de trop. Aïe. Merci beaucoup, c'était la Rwandaka Oyo. Toye ko surprendre azo tourner ba clip na ye ya nzembo na ye balobi la danse à bazoka. Na ye batenga ku na obi na ondeni na mekono na mon cameraman.
bamisio baosaso makambo na mboko mais toyebi te bon eyakine bon tobunda nano totala nano ndenge nini ekoévolue. Quant à moi je vous aime déjà tant tozokota et puis tokosilisa na bino kozwa baimage ya ndenge nini makambo ekolekana. PPSM, le plus petit commun la position. Munoko, ya zume mama munoko.
Nacha. Okimba. Va échouer. Après, il est plus fort que la guerre. Merci pour tout. Kucharaji. De trop. Aïe. C'est par là que nous allons terminer mon spectacle. Rwanda Kalobi. Spectacle Salami. Tobaï topé ça extrait yangoana ya dans sa bazoka au Rwanda ka apaloli na équipe technique na on équipe na au bazoko préparer clip na bango kitoro déjà Rwanda ka tomoni bana poto bamoni bana partout bamoni tomoni préparation c'est maman ils a roinda. Ouais, donc Zamba a contrôle à trop et à Yanyonsa. On peut savoir merci beaucoup à Maestro Fabregas. Donc Maestro, donc Monsieur Koujaraji, Monsieur de trop. Aïe. Donc merci pour tout vraiment. Donc et enfin, bah on voit clip. Donc son Zamba Singi lundi to mardi bah on voit des clips. Donc malgré tout, bah tu vas bientôt là. Danse à Bazoka, la danse la plus facile, ça se passe en manchant. Hein? Balobi chéri, bébé, papa, vous en avez bureau, vous en partout. Attention, mauvaise haleine. Pour battre mon solo bazar, à ta brosser. Bazoké. Bazoké. Solo. Oh non, comment on était? Non. Message. Attention aux mauvaises haleines. Obi te mauvaise haleine ya maladie. Ya maladie. Disait pas mon solo bazar. Baza bina yebi ko te belé ndeli moko mutu nangi. Oto zalene kuna. Na chambre na ngola na biso ke solo na chambre fort. Na ba l'Afrique libre mon papouche balobi misem no solo bazar. Babi bata poto ba mon solo pe. Bazali. Mauvaise haleine za maladie. Il y a un message, attention mauvaise haleine. Appelez-moi paracommando. Aïe. Donc merci à Maestro Fabregas. Merci à Maestro Fabro. Tu as une équipe nayo ba pesa ta bonjour. Ouais. Ça moi bien. Ba fantôme balobate. Bon mon abona clip ba bomba ba face. Ba balobate. Bonjour Fantôme. Bonjour. Boni. Madame. Monica travaille aux Rwanda. Tu as spectacle. Bon, ils avaient un bisou à Selmouelo, comment ils sont petits, c'est policiers, on a aussi les bons amis rendez ça là. Dans ce moment, on a cassé beaucoup de chorégraphes, on a besoin de tangilango, to bobota mamba, mo boko, bozo collé chorégraphie qui toro. Bon, on a pinza, ils ont un côté nga pinza na s'entraîner nango, te ba pesa nga yango et ça là nga pour nga pena laksa o nga zali. Merci beaucoup, comme on a dit. Comme on a déjà wadol. Merci beaucoup. Toko Poussana, bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Comment on a dit? Joël. Chorégraphie, au botamalango, to ba prenayo to olingango. Bon, olingango parce que na bandon kala, ndesala ki naza na ngo sala nga plus fort, mambo belé pe les cas et salama bien de tout ça pour na vie na biso pour ça bien. Merci beaucoup. Nous allons le plus petit quand même. Autant à PPSM. Autant à PPSM la classe. Oh, mineur. Le plus petit quand même multiple. T'es un mineur. La musique mineure à la raté. Moi, on a 11 ans, mon papa Mikolo. Donc, il y a Willy Mouchen, le véritable code mondial. Vient dans Charlie Mbochan en Koumou. TKM Molobelima, ça y est, bien au coaché. Donc, moi, on a 11 ans. Moi, on a 11 ans. Bonjour. Papa, non, pas pexiote. Ah. Non, t'es. Bon, on va permettre de passer dans la Rwanda Kaobina. Oui, on a une place où on est classe, et on a tanga, et on a bina. Pour boy à classe T. T. Classe ni déjà. La passé deuxième. Deuxième secondaire. On a on a la rentrée, na mona soki otanga. La bina petit Luketu, faut taper Luketu. Luketu moi na 11 ans. Moi na 11 ans. Moi na 11 ans. Oh les bazokate. Didi. Oh les bazokate. Allez mettez la boutou maboko. Pe. Compagnie Nzambe Luketu. Kriezo ya Mikolo yo compagnie.
betela butu maboko kozalaka ingra na butu te toke compagnie ya nzambe luketu omona 13 ans. Merci beaucoup bino mo moni mona 11 ans ebite soki bazobebisa mwana batu soki mpe bazobongisa ete oyebite miziki ezaka mystique rwandaka nalobi ela balembe papa babetela butu maboko butu esali nini na makambo oyo papa ozokima kuna nde niyaka koto oyo ozokima mikro ozokima mikro papa babetela butu maboko butu esali nini na makambo ya miziki oyoki so ozala ingra na butu okachino te bamama babimaka kaka na butu mibali bapukela bana basi na butu butu oyo ozolobela eza butu wana te papa bien compagnie ya nzambe mpona biso mibali ezani tozala franc sans tabou lobalanga sans tabou te lelo te sans tabou te compagnie ya nzambe luketu kozalaka ingra te na luketu compagnie ya nzambe compagnie ya nzoto donc bientôt la boyozwa yango. Merci beaucoup, c'était la Rwandaka. Oh, Tozuye, Azana, bah, surprise et belle. En tout cas, bien, on va découvrir en Rwandaka. Merci à Maestro Fabregas. Et enfin, lundi au mardi, tu as tourné des clips. Donc, merci à Maestro Monsieur Koudjaradji. Merci à Gina PMF. Merci à Christian Descornes, grand frère, Papa S. Merci à Héritier Sinamo FBI. Moutakoumba Boss, Héritier Sinamo. Merci à Doudou Bessa. Merci maintenant à staff technique, Joe Gunjalo, bureau tu as Maestro Fabregas. Merci à trop. Donc, Kalate Bazo, la danse la plus facile. Ouais, allez, Bazo, Kalate, ok. Ça se passe à Manchon. Danse à Bazo, merci beaucoup, c'était la Rwandaka, auto-coach, clôturé, naïe, danse à Bazo, on a évité ce moulon. Rappelez mes gras déjà. Voilà, c'était la Rwandaka. Oh, elle est mise dans sa maison. Comme elle dit, mon nom la maison, le faut voir le remarcher parce que ma minoko solo pay. Bazali balobi qui m'a mauvaise haleine. Et là on a les là marqué si fort. Il faut la faire ça basta fitio Ibikara. Rwandaka tia qui est derrière toi? On comprend. On a tranquillité. Si c'est mission maman parce que tu as clôturé. OK, deux zones. Ouais, on tient à la répétition, on a à l'aise dans un siège yo Ibika. Ouais, on appelle si merci na yo Chati la star de Rotalanga. Ah, toi chez NK et pas champion Chimina. Donc ndeko na Anderson Chimina ordre du léopard autorisé à tirer. Toi on a chez NKA donc balobi ya yo yanga. Donc on a marché à l'aise tranquille, na zo répéter. Donc on appelle si mbote na venanga Didier Horoscope directeur orchestre. Didier Horoscope, Didier Forme, Didier Mosolombongo. Ouais, yebi ta vandi. Bano bakola na ba bonne vie hein. Bientôt ba complexité te kola na ba ka. Papa Lutete même sur masamba. Oui papa Lutete. À l'époque, boyebi te ba futa na bonnement. Bazalaka wapi? Ba bulega Rwanda ga mekeba bonne famille. Na ndenga mabete. Bon, na pesi mote na venanga kinazanga kete. Venanga popol qui est pour na pesi mote à trop na pesi mote na champion business, champion Chimina, à isa place na. Bana poto, bana Angola, partout sur na Kisasa. Na chiba encore en face à qui marché wana. Est-ce que moi ya classe, ya propre koulou na teni ni toza l'aise, zo mela kitoko tranquille. Vous comprenez donc ici ça va. Chez NK, c'est la pédicure. Attends, vieille ndambo na zoboko la bana, c'est la pédicure. Attends, vieille ndambo na vimba santé kitoko, c'est la pédicure chez NK à suivre. Merci beaucoup, Alobi, c'est la paix du cœur. Quant à moi, je termine aussi par la paix du cœur, parce que tu aussi ici la paix du cœur. Merci à mon caméraman David Menga, à la caméra. Je dis merci à ma coordonnatrice Nancing Galomonte, qui juste m'a maman la Amy Winner. Merci à tout le monde qui m'aime, mais c'est 001 Adolphe Mbodo, Balobi, l'esprit supérieur, Nabango, banani quoi. Merci à toi aussi, merci à ma vacancier Nyon Sobazoya Nakine, Balobi, ma vacancier, déjà, Babandi Koya, ah, Bino Batbodinga, Chati la star, oh, Bosepelaranga, oh, bazoya déjà donc moi Colline nanga moi parfait nanga moi ni nanga salanga bien makasi voilà c'était la Rwandaka auto sisi naye to clôturer naye kitoko en beauté moi je vous aime tant borozwa lisusu boza ba clip borozwango moi je vous aime tant bisous bye.